na balandi vuvam télévision bino baebomesana kolanda biso tango iso na etando ya bwania etando ya boyebi etando ya bonsomi etando ya mbongwana etando ya yambo ya boyindo matondo na bino banso esika kani bozwami tolobaka tango nyonso papa abenga mama déposer télécommande mama abenga bana abenga voisine tolanda bongo lolenge ya bomama oyo elekaka bongo mokolo nyonso ya londi mbote na bino epai kani bozwami balandi ya lolenge ya bomama na Kimbantseke na Njili na Kasavubu na Masina na Ngaliema bisika biso iebolandaka lolenga bomama topesi bongo mbote pe na bino balandi lolenga bomama na nzela ya YouTube na bamwangisi vuvamu télévision matondo mingi bandeko na biso balandi na biso bino banso bozali bongo na etando mpona kolanda bongo lolenga bomama ya mokolo malelo na koliki ya lelo te kosalela bino tokotalisa na bino maye bamama ya lisanga ya vutuka vana mpambu vidila religion africaine vuvamu précisément molonga baleki ya Kimpavita bayebaki kosala bongo na salle ya tenda Kongolo kuna na ngirengiri a 50 epai kani batendaki conférence débat bandeko balandi le monde évolue mais pourquoi l'Afrique demeure toujours au bas de l'échiquier mondial ndenge ezalaki thème oyo bayebaki na koexploite na mokolo yango ya conférence ezalaki bongo samedi le 1er mai 2021 na kati ya conférence iye tokomona bongo ntango tokobalansele bino bilili 3 intervenantes moko na moko ayebaki na kozwa partie oyo ye asengelaki mpona kodevelope tokomona bazalaki na partie scientifique bazalaki na partie éducative oyo tobengi scientifique éducatif bazalaki na partie politique bazalaki mpe na partie spirituelle ntango nyonso tozoba na bino éduquer une femme c'est éduquer toute une nation bamama oyo bazwaki ngonga ya kotalisa na mokili lolenge nini mokili ezotambola lolenge nini Afrique ezodemereka na bas de l'échiquier mondial monde ezokoévolue mais Afrique ezotikala kaka na se bamama oyo wana basinspire na buku ya voici ma lettre tokolanda bango ezali bongo mokanda oyo nesongi ntina fumukusu kia mzana panda bayebengi na kokoma message adressé lettre adressée aux étudiants ya biso ba élite oyo baza lelo na mokili baza kosala nini bandeko balandi na émission na biso uti koleka tolobaki na thème oyo femme congolaise soki aza moteur ya développement tolobaki na bino oui tolanda nanu conférence oyo ndenge elekaki mpo tokoka kocomprendre ntina ya femme congolaise na kati ya mabele na biso tolanda Nous sommes tous réunis en ce jour, Lelo Awawa, n'est-ce pas Soyo? Natina, il y a conférence débat Oyo ba maman, il y a religion africaine, ba organisaki na honneur na biso. Balingi ba le belabiso, topetoyo kabango sur l'avenir Yamboka na biso, le quoi paye à notre continent. Je crois bien, balingi va faire passer un message important na biso nyoso toza lelo, na biso nyoso na bisika nyoso tozali, o tozo de l'activité oyo. Toujours rappeler na batunion que déjà notre activité aux la diffuser en direct sur les réseaux sociaux. Ndewana na babité nignon sur batubakoti basala sur YouTube, tout comme sur Facebook, tout comme na ma chaîne activité na biso oyo et vous allez relayer pour que batunion soit bayoka au moins ba maman ya religion africaine balingi batalisa biso nini na mokola lelo. Alors déjà ba lobi pour na bola mboka na biso pepona bolamu ya continent na biso ezosenga na biso nini nde yango objet ya conférence na biso ya mokolo lelo. Déjà potoleka tokomi na esika oyo tokoyoka le mot des circonstances na biso ya mokolo lelo
déjà Nemambala Mansari, Modestia Constance. Donc c'est Matondo, Namaloba aussi comme ça biso. Ndenge loba meza conférence oyo ba mama ya lisanga ya fufamu to religion africaine futuka ba organiser. Masolo na biso na banze ke kitoko. Biso ta unoso to lobaka botatala bonengwa. Ezalaka po ezalisa. Eza conférence ba mama curieusement to mona ba papa bazali. Tomoni pena ba mama bango pe bazala kati ezalaka bongo. Tata za mopesi, mama za moyambi, ce n'est que normal. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, distingués invités à vos titres et qualités respectives. Nous, femmes de la religion africaine, plus précisément Molonga Baleke Kipavita, saisissons cette occasion pour vous remercier du fond du cœur suite à l'honneur que vous nous avez fait montre en répondant à notre invitation de ce jour 1er mai 2021 et de votre participation aux travaux dites assises ayant pour thème le monde évolue, mais pourquoi l'Afrique demeure toujours au bas de l'échiquier mondial. Ces profonds sentiments et des désirs ardents de servir la race noire nous vient de notre guide, notre instructeur, Fumukusu Kia Munzala Angola, qui, depuis le temps datant, n'a cessé de témoigner devant l'opinion tant nationale qu'internationale son engagement serein pour le salut de l'homme noir en étant effectivement le continuateur de l'œuvre salvatrice de Fumukimbangu amorcée en 1921. Fumukusu étant le rénovateur de la religion africaine qui a pour caractéristique l'enseignement d'une personnalité nouvelle à l'Africain qui, aujourd'hui, submergé et envahi par des enseignements pervers des nations étrangères, s'est vu être assujetti et réduit jusqu'à haïr sa personne, qui du temps ancien respecté, honoré par tous. Il, Fumukusu, s'est souvent retrouvé, comme beaucoup le disent, seul, comme si son combat n'avait pas réussi à toucher plus d'une personne et à transformer la vie de plusieurs. C'est ainsi que nous, femmes de la religion africaine, unies derrière notre guide, avons pris cette initiative de présenter au monde, par une série d'activités qui suivra son cours, le sens profond de notre engagement à ces combats, qui du reste est la seule issue pour retrouver notre valeur et l'Afrique perdue. De témoigner à travers nos actes et agissements que le message porté par notre guide transforme et change la vie de plusieurs. Nous en sommes des exemples. L'activité de ce jour portera, comme annoncé si haut, autour du thème « Le monde évolue, mais pourquoi l'Afrique demeure toujours au bas de l'échiquier mondial ?» Nos intervenantes ou conférencières aborderont chacune le sujet selon un aspect particulier pour arriver à formuler à la fin des assises un ensemble de résolutions qui conduira chacun d'entre nous à une responsabilisation et un engagement aussi consensueux dans notre quête pour l'indépendance africaine. Après les interventions, s'ensuivra une série de questions et réponses pouvant conduire à une bonne assimilation des sujets abordés tout au long des assises. Cette partie étant cruciale à l'atteinte de l'objectif de cette activité, nous vous demandons tout un chacun de faire preuve d'un enthousiasme et d'un désir profond de participation. Juste après suivra une série d'expositions de différents métiers et services organisés au sein de la religion africaine. Juste en échantillon, parce que la religion comporte plusieurs départements et services organisés pour le bien-être de l'homme noir. L'accent particulier de cette exposition est qu'il étalera beaucoup plus des œuvres de la femme au sein de la religion. Puis après, cette étape sous une ambiance festive et de convivialité, nous clôturerons notre activité de ce jour. Ayant une caractéristique africaine, je ne saurais finir mon mot sans pour autant faire preuve d'africanité en s'exprimant en non-langue, comme l'a dit notre sauveur et rédempteur
de la race noire, le Seigneur Fumukimbangu que le Père créateur a donné à chaque groupe humain une langue qui sert d'alliance entre ces peuples et les créateurs. Je pourrais m'exprimer du matin au soir en français, mais pour être entendu par mon créateur, je dois m'exprimer à une langue maternelle, comme l'a si bien démontré mon sauveur et libérateur. Nabongo, totondi lisusu botondi, nababia kamina biso, pena maloba iyende topesi nzela ya bofongoli makita na biso ya mokolo mwalelo pe totopeli na banso liyoki lilamu. Je crois bien les mots wana ndesiko epesi biso nzela vraiment ya kokota na vif du sujet na biso ya mokolo mwalelo. Le thème est simple. Le monde évolue, mais pourquoi l'Afrique demeure toujours au bas de l'échiquier mondial? Déjà, je présente tout ça déjà l'intervenante Moko, Néma Mangaza Soumaïli, Bamwana Bavandi Pembili, si on peut l'applaudir. Je crois Bango, par le Bélabiso, sur le sujet le monde évolue, mais pourquoi l'Afrique demeure toujours au bas de l'échiquier mondial? Mais l'aspect Moko scientifique. Merci beaucoup pour la parole que vous venez de me donner. Dans mon intervention, je parlerai en français, je parlerai aussi en lingala. La mission des impérialistes, quand ils sont venus en Afrique, était de nous rapprocher. Et ce rapprochement nous a imposé une vie précaire. Aujourd'hui, l'intellectuel africain est en train de penser que le contact avec l'impérialiste nous a permis d'entrer dans le monde. Ces contacts nous a permis d'évoluer. Ces contacts nous a émancipés. Aujourd'hui, nous sommes émancipés. Mais en réalité, si nous regardons bien ces contacts, si nous regardons bien cette rencontre, nous verrons qu'il y a un déséquilibre. Nous verrons que nous sommes en train de vivre une inversion de valeurs. Nous sommes plus de victimes, nous sommes plus de perdants. Durant plus de 5 siècles, nous sommes en train de souffrir, nous ne nous retrouvons pas. Il n'y a pas de bonheur. Dans cette rencontre, les Africains n'ont pas trouvé le bonheur. Nous ne sommes pas retrouvés. Pourquoi nous n'avons pas trouvé le bonheur? Pourquoi nous ne sommes pas retrouvés? Alors, c'est ce qui nous permet de passer directement au premier point. Là où je vais parler du rôle des établissements de formation occidentale créés en Afrique à l'arrivée des colonisateurs blancs. Lorsque les peuples européens sont arrivés, ils ont visé leurs intérêts. Ils sont venus en Afrique parce qu'ils avaient un certain problème au niveau de leur continent. Et ils devaient venir, ils devraient s'approcher de nous pour chercher à ravitailler leur continent. Et pour réussir leur mission, qu'est-ce qu'ils devaient faire? Ils devaient préparer les Noirs, ils devaient préparer les Africains à les servir, à les assister dans leurs tâches quotidiennes, qui sera d'exploiter nos terres si riches. Et ils ont pensé à former, à créer des écoles. Pour réussir à convaincre, pour réussir à neutraliser un Africain, il fallait passer par la formation. C'est comme ça qu'ils sont en train de crier partout, ils sont en train de chanter partout qu'ils ont civilisé les Noirs. Alors qu'en réalité, quand ils sont venus, ils nous ont trouvés avec notre civilisation. Ils nous ont trouvés avec notre façon de vivre. Mais parce qu'ils voulaient nous diminuer pour qu'ils puissent avoir les moyens d'utiliser nos richesses, ils devraient amener une certaine formation. C'est ainsi qu'ils ont cherché à créer les écoles, ils ont cherché à créer les centres et les regroupements de formation afin qu'ils puissent former ce qu'ils vont appeler les auxiliaires ou les aides. Imaginez-vous maintenant un colonisateur qui est venu avec l'idée de ravitailler son continent. Il crée une formation, il crée un regroupement pour amener, soi-disant, la population qu'il a trouvée à un certain niveau.
alors qu'en réalité, il a sa mission qui doit réussir. Vous pensez réellement que les types de programmes d'enseignement qu'il mettra dans cette formation, ça sera un enseignement qui va amener les colonisés à être éveillés? Vous pensez vraiment que ça sera un programme d'enseignement qui va amener les colonisés à s'égaler, à se concurrencer du colonisateur? Je pense non. Ça sera un enseignement qui ne permettra pas les colonisés à se réveiller ou même à s'égaler du colonisateur qu'il était. C'est ainsi qu'ils ont taillé la formation sur mesure. Ils ont taillé le programme pour que l'apprenant, une fois terminé cette formation, soit juste un auxiliaire, soit juste un aide qui sera à son service, qui sera toujours prêt pour satisfaire ses besoins, parce que lui a un motif. Il faut ravitailler son continent. Et pour ravitailler son continent, il faut convaincre la population qu'il a trouvé. Alors, il devrait mettre toutes les machines en marche pour réussir sa mission. C'est comme ça qu'il a taillé cet enseignement pour que nous puissions nous limiter juste au niveau des auxiliaires. Des bâtis la kibiso formation ana oyo ata osali ndenge nini ata otangi ndenge nini jamais okoleka niveau ya ndenge. Nani akokosa na histoire ke biso bayindo tonyokwamaki, biso bayindo bakataki biso maboko, biso bayindo banyokolaki biso. Et natan otolongo l'esclavagisme epai ya roi ya Belge, toye kokota lisusu na kati bongo ya colonisation epai ya babelge. Et natan wana soki yo moyindo oza par exemple na Congo, oza na province na yo, okoki jamais koya na province na yo kaka bongo sans que osignale oyo ata mosusu na bid. Soki oye kati bongo na province na yo, esenge na yo osomba séjour. Soki osombaki ya une semaine, olekisi jour moko, kaka bato wana baza zinga batiaki basungi po bakendaka kopesa rapport. Et soki bakuti yo wana ke oza na niongo ya un jour, omérite film. Voire même na bibembe ekomaki kobeta mafilm. Lelo tomona kalina oyo, kalina wana tope gombe toloba, puisque na tango wana ezalaki kalina, ezalaki mobele bisika ya midele. Kaka bango nde mutu bazwaki bisika wana nyonso. Ba ministre ezalaki kaka bango, ba député, même ba chef du quartier, ba tchaki bato na bango oyo bakoka bongo lande. Yo moyindo oza na droite ya kozala même na $100 kati na mabele na yo. Oza na droite ya kotonga ndako munene kati na mabele na yo. Nyonso wana malamu ekomaki bongo mpona bango mindele kasi mpona biso te. Nde bongo esengeli na biso toyeba ete lokola tata mokeli alalaka te onaki pasi ya bayindo bakati bango maboko, bayindo bafimbo ya lolenge na lolenge, bayindo na lolenge nyonso oyo banyokwamelaki nde bongo eyaki bongo kobalana na date ya le 4 janvier 1959. Avant de commencer la date, ezalaki bongo na 1958. Tango ba mouvement bandi kokelama, batuna bazokela ba mouvement na bango, et mouvement abako ezalaki bongo association de Bakongo, ezalaki bongo mokonzi nango Kasavubu. Et mouvement MNC ezalaki bongo mouvement national congolais, ezalaki bongo Yambuta Lumumba. Et na bango bakomaki kosala siko contre ba révolte moko epona oloba ete non esengeli na biso mpe bayindo tozwa mpe esika nde eyaki kosenga Mbuta Lumumba esengeli aorganize meeting po ete apesa détail ya mai oye akendaki koyoka na conférence oyo bakendaki na Accra, akutanaki na bakwame kuma Thomas Sankara aya kopesa population message oyo bango bayokani kuna. Et tant que yakendaki aye abandi koyebisa peuple non biso pe toza na droit kati na mabele na biso oyo mindele bakoki jamais ko continuer konyokola biso nde bongo epesaki peuple sengo peuple ayokaki pe asepelaki nde bongo abako lisusu ye ntango ayoki bongo ye pe pose ezalaki nini ye pe asala bongo meeting et aye koproclame date na ye le 4 janvier 1959 kaka na date wana ebonganisamaki mpe lisusu match ya Vecler contre Mikado. Et na match wana bandeko nini elekaki lokola Vecler ezalaki équipe ya sika oyo bayindo na bayindo mutu bakelaki yango. Et puis
mikado ezalaki bongo mpona bongo mindele to ezalaki ekipe ya bato ya classe ya likolo mpe bongo ekipe ya biso bato ya babola oyo tozangi na biso ntina mpona bango nde bongo ntango bakei match oyo ebetamaki injustice na injustice nde eyaki kosala ete baye koanule bid ya 20 club na lolenge oyo wana population vraiment azalaki desi azobima po ete alobi non lokola naza desi tokende ne fiske koyoka meeting ya Mutakasavu soka koloba nini po ete tokitisa motema kasi na olike ete ntango bakei batala sufulu ya bato bazozonga balobi yo non meeting eza te mindele baboyi oh ya solo vraiment mindele baboyi eyaki kosala ete peuple alati biso na kanda. Comment c'est possible de tout un match injustice? Toya bongo lisusu awa poto yo kamiti injustice non trop c'est trop. Mindele sengé na bango batika mabele oyo. Nde à partir ya wana peuple abandi ko bele la kombo ya mfumu kimbango. Mabele za ya kimbango, mabele za ya bakoko. Mindele esengé na bango batika mabele oyo po ete basanini bakende. Nde tango wana tolika ete mindele bapakata kimbangu bandeko nanga parce que puissance oyo kotelaki bongo peuple jeunesse ya tango wana puisque na kanda o bazalaki nango bakende na match injustice et baya bongo lisusu koyoka meeting injustice non peuple asilikaki kasi na lolenge oyo wana toyeba makila ya bayindo esopanaki makila ya bayindo esopanaki makasi nde yango esalaki ete bakende konégocier mpona date ya indépendance kasi nini oyo tokoki koloba na esika wana yambo ya kokoma bongo na date ya indépendance esengeli to reconnaître d'abord le 4 janvier 1959 puisque le 4 janvier 1959 nde mama bongo ya indépendance et soki tozo reconnaître date wana te tozo reconnaître ba martyr de l'indépendance wana te oyo ba se sacrifier oyo batikaki banzoto na bango po ete ekende bongo mbeka de bato wana esengeli na biso yango tokumisa le 30 juin tokumisa nanu liboso bango nde bongo eyaki bongo kopesa bongo posa to mpe ndingisa bakoka bongo koproclamer date bongo ya le 30 juin date du 20 janvier au 20 février et 26 avril le 6 mai ezalaki bongo entre Congo, ba dirigeant ya Congo, pe bongo ba dirigeant ya Belge, ba vanda esika moko po ete bakoka bongo koluka jour oyo bakotia mpona indépendance. Et à chaque fois ntango bazokende bazolinga bongo batia date. Kaka bakulutu wana bango bazoloba non esengeli mindele bako bakokama biso jusqu'à 1980. Mais loko la peuple azalaki na kanda, peuple ayebisi bango soki bozongi na indépendance te boyeba ete mabe ekoti. Nde na kobanga wana tikino bayaki kokoma po ete bazwa date ya le 30 juin 1960. De date wana eyaki bongo kobotama. Tokolika ete kasi nini elekaki bongo na le 30 juin 1960. Na ntango oyo mindele balobi non ndenge toza boye toza prêt po tokoka bongo kotika bino bayindo. Roi Baudouin asali bongo discours na ye eleki. Kasi discours ya Roi Baudouin esepelisaki mpenza mitema ya population te to mpe mitema ya Mbuta Lumumba te nde bongo Mutakasavubu ye mpe aye osala nini alobi kasi mabe nini elekaki wana Mutakasavubu nesika azongisa bongo mabele epai bongo ya bayindo oyo bauti kosopa makila na bango le 4 janvier azwi lisusu mboka ake kozongisa yango epai ya bamindele nde epai wapi Mutakasavubu yolimbisi Mbuta Lumumba azalaki alobi non a préparé discours kaka na moment wana et puis a telemi po ete akoka mon koloba tokolikia tokoyoka mo biso banson elongo. Congolais et Congolaises, combattants de l'indépendance, aujourd'hui victorieux, je vous salue au nom du gouvernement congolais. À vous tous, mes amis, qui avez lutté sans relâche à nos côtés, je vous demande de faire de ce 30 juillet 1960 une date illustre que vous garderez ineffaçablement gravée dans vos cœurs, une date dont vous enseignerez avec fierté la signification à vos enfants, pour que ceux-ci, à leur tour,
fassent connaître à leurs fils et à leurs petits-fils l'histoire glorieuse de notre lutte pour la liberté. Car cette indépendance du Congo, si elle est proclamée aujourd'hui dans l'entente avec la Belgique, pays ami avec qui nous traitons d'égal à égal, ni les Congolais digne de ce nom ne pourra jamais oublier cependant que c'est par la lutte qu'elle a été conquise. Une lutte de tous les jours, une lutte ardente et idéaliste, une lutte dans laquelle nous n'avons mélangé ni nos forces, ni nos privations, ni nos souffrances, ni notre sang. Cette lutte qui fit des larmes, des feux et des sang, nous en sommes fiers jusqu'au plus profond de nous-mêmes, car ce fut une lutte noble et juste, une lutte indispensable pour mettre fin à l'humiliant esclavage qui nous était imposé par la force. Ce qui fit notre sort à 80 ans du régime colonialiste, nos blessures sont trop fraîches et trop douloureuses encore pour que nous puissions les chasser de notre mémoire. Quand nous avons connu le travail harassant, exigé en échange de salaires qui ne nous permettaient ni de manger à notre faim, ni de nous vêtir ou nous loger décemment, ni d'élever nos enfants comme des êtres chers. Nous avons connu les ironies, les insultes, les coups que nous devions subir matin, midi et soir, parce que nous étions des nègres. Kasi bapesa biso bosomi yango bapesa biso yango mobimba nango te. Po ete système o bango batikaki kaka yango ezoko bakino lelo. Na bango ntango bazalaki bisika ya bagombe ezalaki ya bango. Ndenge moko pe kaka lelo o tozomona bakonzi oyo bazokamba gombe eza ya bango, bisika de luxe eza ya bango, bandako minene eza ya bango, bambongo ebele eza ya bango, kasi biso petit peuple tozo continuer ko souffrir ndenge pe ka ezalaki na ntango ya kala. Eza même système oyo mindele batikaki ya mwana ezo continuer lelo. Mbunda Lumumba ntango atelemaki alobaki kasi bandeko batelemaki baboyaki ezozanga pe kaka kino lelo na bato ya mayele ba homme de science po ete batelema baloba non au système colonialisme mais kino lelo bazo favoriser pe bazo koba na ko continuer na système o wana bandeko nanga toyeba ete tango bango baye balobi ete c'est divisé pour mieux régner bolimbisi tokotanga lisusu na charte de l'impérialiste tango bango batie mibeko na bango nini oyo bango balingaki pour bongo na baye. Ok, extrait de la charte de l'impérialisme. Tous les impérialistes du monde proclamons notre adhésion à la charte de l'impérialisme et à la déclaration universelle des droits de l'impérialisme. Soucieux de maintenir les pays du tiers-monde dans la misère, la division, les guerres, la confusion et l'anarchie, affirmons notre détermination politique, économique, sociale et culturelle de nos pays en vue de mieux les exploiter et les piller. Article 1er. Aucun pays du tiers-monde ne peut constituer son État souverain. Article 2. Tous les pays du tiers-monde sont divisibles et leurs frontières déplaçables selon notre volonté. Article 3. Notre devise. Diviser pour mieux régner. Conquérir, exploiter et piller pour remplir nos banques, pour faire d'elles les plus puissantes du monde. Matin 2000 toliki ete touti bon koyoka biso maso kaka ndenge tolobaki système échangeaki te même système o bango bakobaki kosala na yango atako bazali susu awa te kasi balobi ete divisé pour mieux régner ba diviser ba africain et puis balobi ete esengeli na bango ba conquérir pour ete ba banque na bango ba remplir yango et comme banque ya plus puissante du monde toliki ete bandeko na rapona kokoma bango na suka nde bongo tokoloba ete toza na mots-clés au bon métamorphose et puis souveraineté. Métamorphose
chose esengeli mbongwana ekokamon kozala. Mbongwana wana ezala mbongwana total. Il faut qu'il y ait un changement total. La métamorphose, c'est la transformation, changement d'une forme à une autre. Et donc, dans la souveraineté, le système politique en question consiste dans la subordination de tous les corps, de toutes les institutions, quelle que soit à la suprématie de l'État républicain et laïque. Il a pour base, en thèse générale, le principe fondamental de la révolution. Et pour finir, voilà, chers Africains, aimons-nous les uns les autres, en aidant les envoyés du ciel entre autres, les politiciens nationalistes, les techniciens, les religieux négro-africains, pour qu'ils puissent nous donner ce que le ciel nous a réservé. Aidons nos dirigeants pour qu'ils investissent plus dans nos pays qu'à l'étranger pour le développement de notre continent. Ceux qui n'ont plus d'emploi et qui ne connaissent aucun métier puissent retourner vers la terre pour en cultiver. Considérons nos langues, nos cultures comme étant les meilleures du monde. Donc, tous retournons vers Dieu, pour qu'il puisse nous bénir et nous offrir l'abondance afin de récupérer notre place comme nous fîmes en Égypte. Merci beaucoup. Les applaudissements s'il vous plaît. Maintenant, l'intervention est la première intervenante. Et ça, les locaux, que ça a été, membre dirigeant politique Nabiso, bakoka kokomate les sika yango. Parce que ils ont moins dans kaka, cette relation est inférieure na supérieure. Malgré qu'il a commis dirigeant politique, bien sûr, il est le premier autorité du pays. C'est du copier-coller. Ça date du copier-coller à l'Ézéakal. Donc, nous sommes dans le lobby. On a tout dit, mais ce que Mundela Kenda, c'est ça la forme. Oui, puis, Nazo Zelaka, quand on est troisième intervenant dans les droits de la famille. Et si que quoi t'as dit? Naloba qui les droits de la famille, pas poso Luka. Mais bandele si na ebisaki. Ils ont fait cette impression que ils ont fait ça. Il y a combat. Donc j'ai fait cette impression que Batou Bazan a champ, Bazoya Sivo ko bongo la Batou. Donc combat na mingi etikala lokwa neti mibali nde basala rango. Tata Mampuya. Tala na on a podium, ozomona nani na sima ya bana baso bavandi awa. Oyebi histoire à moi na mwasi wana. Soko oyebi histoire à moi na mwasi wana. Okakola ba intervenante ba omisa vite. Wana eza kiyaki mpa vite akati na bango, la femme forte. Donc bana baso basa ndakisa. Bazona na matambe ayaki mpa vite. Musalo yaki mpa vite salaka na manza kongo. Yango wana banengwa oyo, bamama oyo bazosala leleko. Balobi bana biso parité zalaka te. Botata na bonengwa ndeza biso. Toza ini na même sort. Donc c'est le même sort. Même sort. C'est quand on est des formes sont. Poto tombole loko amo. Mobile azate moi ça azate biso nyos na kata révolution. En tout cas ces femmes méritent d'être applaudies. Donc ce qui nous a comprendre. Côté le maya qui pas vite, à tellement qui na été ni à politique té. A tellement il était ni à science té. Kasi qui pas vite à tellement qui n'était ni bon ouais. Ponani ayaki ko éveiller conscience ya bande ko baïlu. Pour être na tango wana mundele lokola zwaki likolo ya nyonso. Azalaki à l'auteur ya peuple noir. Azaki suna lidobate. Mais Nzambe ya bakoko na biso
baindo bazolela pasi eleki tokosala nini na kati ya kolala na kolamuka ntango okokaki tata mokili to nzambe oyo ya biso alamusaki yayaki mpavita neteni oyo azalaki mikoleko ya tokobeta histoire ya yayaki mpavita na bozindo na yango po ete bososola nani ki mpavita me tokoleka yango likolo lelo pamba te azokota na histoire na biso ye nde azalaki ya yambo oyo tata mokeli atelemisaki mpona aya kolamusa nanu makanisi ya bayindo mpona koyebisa bango te bonzambe oyo boyambi nde ekomisi bino lolenge oyo bokomi lelo esengelaki te boyamba bapaya ntango boyambi bango nde ekumbeli bino boye nde abandaki lutte na ye ya kolamusa makanisi ya bayindo nde na ntango wana loposo pembe basepelaki te azalaki mwasi me na bakapasite ya mobali po atelemaki asalaki mpe groupe to mpe eteni ya bonengwa na ye to ya bato na ye oyo batambolaki parenthèse oyo baba mwasi atongaka mboka te me yayaki mpavita atonga mbanza kongo na kati ya kotonga mbanza kongo azalaki na bandeko na ye ya basi batongaki baningisaki nde epesaki mundele somo abi te esengeli te totikela ye ntango esengeli to elimine nde babandaki koluka lolenge kani bakoboma yaki mpavita na mokuse batumba yayaki mpavita me yayaki mpavita ntango batumbi bango azalaki na mwana bamama tozala toyebi mpasi ya kobota ayokaki somo te ya mwana oyo amemaki kasi alobaki nini mindele bayebisi ye oyo nyonso oyo uti kosakola awa ya kotalisa bandeko na yo ke biso boye soko olingi toboma yo te loba na bango ke nyonso uti koloba awa eza lokuta yaki mpavita bi te nzoto te kasi molimo nzoto oyo eza putulu ya pamba nde epesaki loposo pembe kanda dati mosusu toso te liteni ya ete pasi mpe mawa tata mama le 2 juillet oyo batumbaka yayaki mpavita mondele na mayele mabe lokola yebi eza date ya événement alobi te tobomela bango histoire na système bana bandoki kozwa babulletin na bango le 2 juillet tala mabe ya loposo pembe pasi ya bayindo esengo ya mondele nde wana yayaki mpavita batumbie na mwana na mokongo me alakaki bango alobi te mwana oyo botumbi ngai na ye na mokongo apesaki ekombo kembo ya nzinza esengo ya bapaya boyeba ete mwana oyo akoya kobotama lisusu po ete aya kozipola bosolo oyo bino botumbi lelo to bokundi lelo ndele bamonaki yango lokola maseki me na kolala kolamuka pasi ya bayindo ekobaki pasi ya bayindo ekobaki pasi ya bayindo ekobaki na kolala kolamuka nde tokomaki na ntango oyo ya biso mobikisi ayaki tata mama mobikisi ayaka na mokili kosala nini to mission na ye ezalaka nini ya biso mobikisi fumuki mbangu me bayike na mabele Afrika na biteni nyonso bazali bayebi bango te babengaka bango moto mabele emela bango nzoka bazali oyo bango bazali mpona biso bayindo nyonso na biteni nyonso bazwani ezala vandi na Amérique na France partout lokola kaka ozali moyindo yeba ete fumuki mbangu nde mobikisi na biso banso tokokende na kotalisa na baloposo mosusu baza mpe na babikisi na bango mobikisi ayaka kaka soki pasi ezali na kolikia nete na loposo pembe baliaki bamelaki basepelaki mingi baye toza batangaka okazio bazotanga bible boyebi yango histoire wana lokola eza histoire na biso te tokota yango mingi te mpo eza histoire ya pasi mokanda ya pasi mpona biso mobikisi na bango ayaki na ntango nini ntango pasi ekotaki toyebi ete batindaki profeti songolo pasi ekoti bana ya Israel bakendaki bakende bowumbu na Egypte na kati ya konyokwama na kati ya mikakatono na kati ya bakokosto
nde salaki ba Moïse baleka ba Eli pe bongo na bongo ba bimisi bango na bongo na mabele ya Egypte nde esika 10 commandements eyaki tata mama 10 commandements eyaki te pona bayindo pona nini eyaki pamba te ba Israélite wana bayaki na Egypte bayekolaki bonzambe ya Égyptien babosanaki bokoko na bango pe babosanaki bonzambe na bango tango na bango ekokaki nde nzambe bite baleli nzambe na bango otobengaka yawe po mingi tokomoka yawe aza ange ya nzambe oyo azokipe eteni ya loposo pembe aza ya biso bayindo te nde yawe nzambe na bango ayokaki kolela na bango na mabele ya Egypte nde esika atindaki Moïse aya kobimisa bango na mabele wana boyebi histoire koleki na nsima ya nyonso wana nde dikomandema ntango ekiteli bango okoki kosambela nzambe mosusu te soki ngai yawe nzambe na bino te oyo nabimisaki bino na bowumbu na mabele ya Egypte mpo na nini bongo elingi koloba ete bonzambe aza moko me bonzambe eza ya kokisama soki tozalaki na bonzambe moko 10 commandements elingi ekoya te soki tozalaki na bokoko moko maso wana malingaki koya te elingi koloba bango na oyo ya bango biso na oyo ya biso nde na pasi wana toleki histoire papa nde pasi ekobaki na pasi ntango ekobaki nde yawe akanisaki kotindela bango mobikisi to sauveur oyo tobengi Yesu ayaki mpona bana ya Israël na Matthieu 15:24 ye moko azoloba je n'ai été qu'envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël tata mama totala biso bayindo oyo nyonso tozali parmi les 12 tribus d'Israël ya yo moyindo eza nini mitala obimila na tribu de Lévi ya nani nakolikia mai wana eza ya biso te yango nde ekotisi biso na libunga botata mokili eza te kati na bino na bomoko nakolika kaka na babuku oyo batangela bokotala yango na kati bokomona nyonso wana opposition na majorité na mozindo na yango totika biyamba bapaya ekomemela biso eloko te tolanda fumuki mbangu banlongo na bakoko na biso oyo bandimaki komikaba mbeka mpo na biso lelo fumukusu bayekolakisa biso nyonso toyebaki bango te me fumuki mbangu azala histoire ya fumuki mbangu baefasaki yango lelo église kimbangiste etelemi to église kimbangiste me fumuki mbangu atika église te toluka bandeko na biso mpe bazonga na kati ya bofumuki mbangu bareligion mibale basangisa yango te esengeli na biso tozala na religion moko oyo bayindo nyonso bakozwila bongo bonsomi nakolika tata mama bilenge mibali mpe basi ntango ekoki mpo na biso tobunda mpo na bolamu na biso tobunda mpo na bonzambe na biso tokoma kokela mpo ete fumuki mbangu alaka mokolo moto moyindo akomi yeba akosala bimbunduka oyo ekokamusa mokili mobimba tata mama miyeba lelo ngana osoki tobeba osisa déjà classe orekete ngana aza docteur mais sina silisa bongo bana oboti ede bango mpo lobi bazala baauxiliaire ya mindele te lobi bazala bato yo pokoma na epoke moko ata yo oza te na mokili ya mosuni kombo na yo etikali na invention moko songolo oyo mwana na yo asalaki alors mpo mwana wana ainvente esengeli bonzambe ya biso ezala kati na bango bonzambe eza na principe na yango esengeli kotosa yango totika biyamba bapaya totika Yesu totika Mahomet totika Buda pamba te baza ya bato ya biso fumuki mbangu oyo ayaki mpo na biso amikabaki mibu tuku misato na boloko mpo na bonsomi na biso eza na basusu basala 27 ans bazwilango lokumu ya ndenge na ndenge ebongo moto asala 30 ans na boloko histoire ebetama te totala merci ni topesa na fumuki mbangu
tozonga na ba valeur na biso tokokela toza ya kokokela moto moindo toza ya kokokela il suffit ka bonzambe evanda kati na biso ndenge so tambola malamu to bobisa politique po ete politique ekotambola malamu soki ekozala na libala na spiritualité na yango mais soki ekotambusa makaba na zigzag ya bonzamba bapaya kato boko banda tongo ti nde bamuyesu baba yesu akoya lokola mpe ezalaka nango te ndenge mpe politike na biso ekobongaka te mais po ete ebonga tobalanisa politique na religion yango nde kosunga na science na biso po ete tobimisa oyo toza na yango tata mama na mokuse to na molai tala ntina oyo tosangisaki biso nyonso lelo na ntina ya kolakisa biso bonzambe ekelaka nini soki toza na bonzambe nde tokokela mais soki tokolandaka bonzambe ya bapaya tokotikala kobonga te pamba te christianisme esali 5 siècle awa na mabele na biso elakisi biso bolamu ata moko te lola oyo balaka eza masolo ya bana mikie ata mutu moko te akomata po yesu ye moko amata te azala mutu anguluma alia amela asakana abala kutu tosuki wana matondoli surtout dans mon lelo au biso to soso diamo pétrolingi to bimana système wana il faut alors te proposer système éducatif sous tant que tu proposer il faut te tenir compte dans les détails nyonso to lobi to zonga système na biso éducatif na biso mais tu dis qu'à l'époque l'homme noir ne savait ni lire ni écrire. À l'époque, les Blancs nous disaient que les Noirs n'ont ni histoire, ni culture, ni civilisation. Parce que l'homme noir ne sait ni lire ni écrire. Toujours un système éducatif. Pour tous la tradition orale. Dans le qui n'a été la civilisation occidentale, la civilisation africaine. La civilisation africaine, nani a commis yango, et ça mundele a commis yango. Mais il y a ici que l'histoire yango mundele a commis pour l'Afrique a falsifié yango te. Mais il y a ici que l'histoire mundele a commis pour l'Afrique a bomboli yango te. Biso totangi oyo mundele a commis, mais mundele asa na posa akitisa biso, ala kisake biso toza eloko te so qui est azalité. Et c'est à Kolobake, biso to komakate, biso to eza la culture te. Pour la kolakisake biso to zalaki na écriture, pe biso to zalaki na culture. Pour mundele tango yaki, alobi a civilisaka biso te, mais a civilisaka biso te. Pour akuta ki biso na civilisation na biso. Akuta ki biso na moi ndenge ya vivre na biso. Akuta ki biso na organisation na biso. On a déjà esa civilisation, on a déjà esa culture, parce que to zalaki na culture na biso. Tozalaki na écriture na biso. Écriture na biso tango ba déportaki batu na biso na Amérique et les relations et katanaki. Mais lelo tango la zolo bake tango molobi ya misa to lobiete esengeli kozonga na spiritualité pour nyoso e bomba maki ezala révéler boye ba ndenge nini boko continuer. Lelo oyo
batu biso batu touti koyeba ke toza na kobunga, il faut kozonga na spiritualité na biso, toza na écriture batu mindu bakomaka ezali. Même sport, oh bafala, oh basalaka avant d'arriver à Mindele, ezali déjà révélé, ezali peut-être écriture bino de boyebi yango na noté. Ngonga moko na tango exposition tokobenga bana wana bakoya kolakisa bino écriture bakoko na biso bakomaka bakoya kolakisa bino ndenge nini écriture wana o bakoko na biso bakomaka bakotisi yango na ordinateur o mundele asala mpona kolakisa bino ke soki biso tozongeli spiritualité na biso tokozwa verticalement outa epaya nzambe oyo akeli likolo na se mpo ntango atiaki biso na Afrique atiaki biso atekaki biso pamba te apesaki biso mayele ya koyeba ndenge nini tokosalela Afrique wana tozalaki na culture na biso tozalaki na écriture na biso me mindele baefasa histoire bokomona écriture na biso mpe ndenge nini bazosalela yango na ordinateur. nakolikia na eteni oyo tosili kolanda tata na biso soki liloba ezali mpo tosukisa na eteni oyo mpo deja bamoni ezalaka toyebi te okokoma mpe emengo komila emengo ko akanga écriture emongo koma emongo clavier ya kilopoto yembo ya kuma ezaka empezaka makomona nde olenge komisele siko ba lettre ya kokoma tata emongo tobengi nani tata emongo vanda nani nasepeli na kombo emongo biso baye tokokende kuna na Équateur tata emongo ata na baswahili na este tobundela mpe mpo na beni bokoma kaka nkombo na bino muku wana eza soki boluki na bozino nango bakolimbelela bino mpo na nini mwenemo elakisi nini babitanga omoni yango tanga mpe koma yango tata emongo omoni yango koma emongo nasepeli lokola tata emongo amoni yango akomi yango. Donc le quoi bomoni c'est que était demandé balobaki c'est scientifique. Il y a solo tolikia le quoi de la série de questions beaucoup on va question na bino na lokasa to silisana na biyano to zaki nango mais naza convaincu mwenemo omoni botangi ndete po webi botanga mote me bokomi tata kianzi kendo kokoma motuna na yo na lokasa to beteli bana etelo nyama mafuta maboko. Mais dès le même va suivre, il va me répondre sur la question. Na démonstration muke kaka oto oti kosala. Na démonstration muke kaka oto oti kosala, bandeko babili ba analphabète. Pona nini babili ba analphabète po ete bayebi ba alphabet ya mwene mote. Bayebi ba alphabet ya mwene mote, yango wana babili ba analphabète. Lolenge moko na bango, tango bango bayelaki écriture na bango, biso toyebaki ba alphabet na bango te. Yango wana balobaki ke biso toyebaki kokoma te, biso toyebaki kotanga te, po toyebaki ba alphabet na bango te. Mais tango toyaki koyeba ba alphabet na bango, tokomaki pe totangaki oyo bango bayelaki biso. Lolenge moko, bino pe tango bokoyeba ba alphabet ya mwenemo, bokoyeba pe kokoma yango, bokoyeba pe kotanga yango. Donc alphabétisme ezo dépendre na culture ya batu. Soki oza mopaya na culture wana oza analphabète. Les contacts, notre contact avec les occidentaux n'a rien porté. Mais cependant,
Sur le plan pratique, je vois que les contacts, notre contact des Africains avec les Occidentaux a payé. Je vais les démontrer. Je l'ai trouvé très joli. Pourtant un bon pâle provenant des Occidentaux. Je l'ai trouvé avec un téléphone. Lesquels des téléphones proviennent de là. J'ai trouvé la deuxième intervenante avec une jolie lunette. Provient d'où? Maintenant, où serait votre opinion là que vous avez évoquée et que les contacts avec les Occidentaux n'ont rien porté au chef des Africains? Juste là, je me sens ébahi. Je suis dans une sérénité totale. Je voudrais que vous puissiez répondre à ces soucis. Merci. Oui, namuki otozali tozokela, mais boyeba ke tozo subir loi ya majorité. Tozo subir loi ya majorité na ndenge nini, toza un échantillon non représentatif. Tokoki koganga, tokoki koloba, mais ekobunga na kati ya masse ya ba-africain o bazali inconscient. Yango wana posa na biso ezali nini? Posa na biso ezali mutu nyonso esika nyonso azali azwa conscience. Azwa conscience amiyeba. Parce que ceux qui n'ont miyebité, on va faire la révolution. Il faut miyeba que mais normalement na état on azali nango na sécurité. Et sécurité na longwa na état oyo. Ndetango kosonga na spiritualité, on reçoit makasi wana ya koboya système éducatif wana pe auto ko remplacer na yango ezali déjà na religion africaine. Toza na bano bataka kana été elone kwa mafuta. Bana wana soki batalisi bino misala o bango basalaka bobondi mate en rapport na âge na bango pe en rapport na ndenge basali basi to mibali bobondi mate na misala basalaka ndenge toza na boumbu tozokoka kokela te yango wana tozolata oyo bamususu bazosala yango wana tozolanda o bamususu bazosala tango tokoyezwa boyebi wana tango tokovandisa spiritualité na biso eza te ba capacité ya kosala nde ezangi biso na kozwa ndakisa kaka ya Thomas Sankara akufa mpona nini parmi ba raison esala ke baboma Thomas Sankara parce qu'il a déclaré consommons Burkina Faso na yango a exigaka na tout ba travailleur nyonso ba fonctionnaire nyonso ya l'état bokoki kolata tisi mususu te soki eza coton te basala ba plantation à coton pour ba bana kosala bilamba pour na ba Burkinabe parmi ba raison o ebomaka bomaka Thomas Sankara ba monaka ke azali nationaliste na ba idée ya boye et ko faire développer Afrique malamu alongwa ba africain batikala kaka ya kulala ndenge tozana boumbu yango na tozona tananu oyo ba mindele bazosala lolenge moko tango ba Israelites bazalaka na boumbu na Egypte balataka ya biso bamelaka ya biso basalelaka nyonso bakutaka na Egypte ndenge moko biso pendenge tozala na boumbu tozolata o mindele bazosala tozomela o mindele bazosala tozoluka ndenge nini ya kolongwa parce que tozomona ke bien ke bazosalela biso yango tozolata yango mais eza na ba inconvénients ebele babilamba ope kaka tolataka batiaka yango mungwa tanisa ozolata elamba batie mungwa sikota kokotoka mungwa ane kosala nini na nzoto babiloko tozomela bazosalela biso basucre bazosalela biso babière bazosalela biso mais nini bazotia na kati ya basucre wana bazotia colorant na kolombela pe kaka secteur scientifique po naza na mwa notion ndangu ya o wana bazotia ni bazotia colorant wana o nyonso atangi ayebi ke colorant wana eza digestible te ekokoma na re akokoka kofiltre yango te problème ekozala nini problème ekozala ke ekoboucher ba trou nyonso wana ya rein yango lelo tozomona ba insuffisance rénale ekomi ebele ese tozomituna origine nango ezali ese tozomituna mais soki obimi libanda awa kaka okomona ebele ya baji batandeli biso yango mais bango moko bamelaka yango te eza na mutu wa musala moko alongwa na musala mpona nini akenda kozwa mwana indo-pakistanais moko na classe asombeli eji wana mwana komi na ndako na mulangi wana ya ji papa atuni ye alobi
tel mutu apesaki nga asomelaki nga alongwa na mosala sa kofuta ye mpo na nini oke kopesa mwana na ka poison me yango bana na biso bazomela mokolo na mokolo toyebi inconvénient na yango. Na biloko ya kolia batieli biso biloko ya kolia ebele batieli biso bavivre frais mais bavivre frais wana mingi soki totali yango eza OGM eza nini OGM eza organisme génétiquement modifié elakisi nini elakisi ke babongoli bagene na yango po ete soit ekola mwana okinoki na mikolo moke ou soit ebota ebele na ntango moke mais conséquence nango eza nini nyonso eza artificiel na nzoto na biso eza naturel ezosimba te eza lokola biso ndenge todefrisaka suki odefrise suki na biso eza cheveux crépi yo defrise yango 3 mois après naturel ekomi kobengana artificiel wana otiaki ndenge moko pe réaction wana nde elekaka mpe na nzoto ntango toliaka baogene wana nzoto na biso ezorefule yango wana okomona kokende kokangama na esika moko ebendeli bamaladi oyo ezalaka te na ntango ya kala ifo tososola tozolia yango bien sûr parce biloko mosusu eza te toza na ntango ya transition mais toliaka to tomelaka mpo totonga nzoto toliaka te mpo na koboma nzoto tososola nini tosengeli kolia mpe nini tosengeli kolia te mpo na ndeko mosusu eza première fois namiyeba eke nauti wapi nazali wapi nazokende mpe wapi nakreaka mpe selo ngai nayebaka te eke nazalaka ntina nakreaka mingi eyelaka maka na makanisi seke nauti mosika bakoko peut-être je crois que bango nde mutu basuflaka ngai makambo ebele nasala mama alobi okoki kofanda boye te mwasi ifami yeba oyo azali mwindu fami yeba ete auti wapi mpe azokende wapi nasambelaka nakendaka eglise me nayebaka badetail nyonso bopesi ngai eza très important mpo na ngai en plus bino nyonso misato bolobi malamu eloko nakoki kocontredire parmi bino nyonso misato eza te ebandeli na bino mpe suka na bino ndenge bokoti na église malgré bacritique ezali ndenge namoni mama histoire donc nasepeli makasi bana na ngai na ndako bakokende sepela naomemela bango eloko ya motuya mpe nakoyebisa mobali na ngai vraiment nase retrouve yango matondo balobi ata butu eyindi ntongo ekosala nini ekotanaka mpo tosukisa na eteni ya télévision nga molobeli na bino na cadre ya émission lolenge ya bomama na vom télévision naza na motuna mokie epa ya dada tolandi spiritualité alobi zemi ya molimo mosantu ngana teyaka bamama mpo bamama bayebi ke mama nabotaka moki bauti olobango awa sans mama batato bazofilma mbele baza te mama nde amemaka 9 mois na libu sikoyo ntongo balobi zemi ya molimo mosantu scientifiquement expliqué nga nanu dada zemi ezanga bosangani ya tata na mama ekoki ebotama mpo mwana wana abotamaki na zemi ya bongo sikoyo bino bolimbola mpo na boyi na émission na nga bamama batikala na eloko wana abotama na zemi ya molimo mosantu bopesa biso na biyana eteni wana matondo mingi na kopesa biso maloba poto yanola na motuna wana tokobanda nano na o bango moko baloba il y a rien de nouveau sous le soleil elakisi ete eloko ya sika eza te na se ya moi oyo soki zemi ya molimo ezalaka elingaki ekobati lelo soki ezokobati lelo te seke zemi ya molimo etikala kozala te nazorépondre siko sur le plan scientifique ntango tozoloba zemi elakisi ete botata na bonengwa esangani maki ya tata apesi maki tata apesi mbuma na bango nengwa bayambi yango
ekoti na liki ya ndengwa yango esali mbuma wana embryon oyo tokobenga mwana ntango ekokola ntango ekobotama. Sikoyo nzembo ya Molimo Mosantu ndenge nini ekosala embryon wana mpo ya koforme mwana abotama mpe amonana lokola biso bayeto uti na bosangani ya tata na ndengwa na kolikia ezalaka te. Nyonso wana ezalaki lokuta oyo bayaki kolalisa bayindo. Nzembo ya Molimo Mosantu ezalaka te mpo soki ezalaki elingaki ekoba kozala. Moloba ete na aveni mosusu omona église moko misato basaka pourquoi basangani basala moko mais bino na kimbangiste bondimela fumu kimbango pourquoi pas kosangana kaka kosala force poso mpe kosali force okonquérir Congo mpe okonquérir Afrique nangisi ko commentaire na ngai ipa na yo oza na biyano matondo mingi question na bino ya mibale bon ya yango mpo wana ezalaki constant na bino tosanganaka te na bakimbangiste mpona nini mpo nde tolobi ke l'église mibale misato matondo mingi na kolikia vuvamu eye mpona kosangisa bayindo nyonso na biteli nyonso bazali même na loposo pembe lokola baza na koyeba te ntango bakokoma na point ya kososola mokili esengeli etambula na loi ya complémentarité yango wana kosala tata mokili tokoensegne bango nde toensegnaka bango liboso bandeko na biso église kimbangiste toteyaka bango tolukaka kosangana na bango toza deja na bomoko na nkombo ya Fumukimbangu me bokeseni eza kaka nini Fumukimbangu bakoki kosangisa ye ata mosaka te tolingi kaka bango bakoma na eta ya kososola ete baza bakretien te kasi baza bakimbangiste omaka nde bapolitisien baza teti lelo ndenge mpe bakambi ya église kimbangiste baza bateti bazobungisa bayindo me bazokoya kolimbolela bango bosolo me tozobunda lokola eza posa ya tata mokili tokosunga bango mpo ete bakomprendre Fumukimbangu aza nani mpo bango namona bazwaka bango lokola membre ya famille na bango me Fumukimbangu aza membre ya famille ya moto te aza mokonzi ya bayindo nyonso tokobunda bakozonga na bango na régie matondo mingi na régie na baelema botieli biso ya conférence bandeko balandi biso tolandi conférence na kolikia bomoni mpe ke tozalaki parmi bamodérateur na kati ya conférence wana me nini toretenaki na kati ya conférence wana soki tokokende kotya mwa commentaire mpo touti kotala une grande partie ya événement ndenge elekaki soki toleki na intervenante na biso ya liboso Nengwa Mangaza bango bazwaki partie scientifique mais toretenir nini na kati ya partie scientifique ya Nengwa Mangaza. Nengwa Mangaza talisi ete ba école oyo mondele ayaki na yango ba école oyo colonisateur ayaki na parce que ba école atalisi biso ba école ayambo ezaki catholique nde muteyaki na enseignement mutali boso na mabele na biso atalisi biso colonisateur atango aye na ba école na ye wana atangisa biso alobi eza relation entre maître na auxiliaire. Nini tobengi relation entre maître na auxiliaire? Moto aye na matière nazotangisa ya tikali kaka maître mais moyindo oyo ayambi mayo maître aye nango atangi yango akanisaki to azokanisa akokoma lokola maître mais moyindo wana azotikala kaka auxiliaire na nyonso azosala. Soka tangaki classe ya mécanique oko remarquer maître na ye azosala ba monteur azosala ba monteur a mituka azosala mutuka mais ye oyo atangi classe ya maître azokoma même pas kosala moteur atikali kaka oyo tobengaka mécanicien atikali kaka réparateur ya oyo maître asali. Tala esika Dada Mangaza aloblaki na baélite ya biso bato mayele soi-disant intellectuel na biso nini bazosala po balongwa na relation wana ya maître na auxiliaire po bakoma pe lokola maître na kolikia biyano na bango na suka na conclusion na bango alobaki quelque part ezozanga biso énergie moko po bayindo alongwa auxiliaire akoma lolenge moko bongo na maître wana ezalaki bongo na eteni na biso ya yambo na intervenante na biso ya yambo
soki tokende intervenante na biso ya mibala alobaki na maetali politique abeteli biso lisolo wa nzingaku ndenge akambaki akitiseli biso ti tozwa indépendance na biso alobi tokoki tolobela indépendance te soki tolobeli 4 janvier 59 te toyebi histoire ya 4 janvier 59 ndenge vita club équipe ya masano ya ndembo ndenge ebetaki bongo na mikado oyo ezalaki bongo équipe ya loposo pembe ezalaki équipe ya baévolue vita club na air wana na époque wana na 59 ezalaki lokola équipe ya babola mais bato kaka ya bongo nde babandaki kosoutenir yango ntango match wana ebetami injustice esalami na match vita apoli kuna ezalaki fale président Kasavubu atenir meeting président Kasavubu mundele aboyi meeting na ye ebotaki ti bemeute wana ntina mokolo le 4 janvier 59 moyindo alobaki mabele eza ya kimbangu mabele eza ya mfumu kimbangu mundele esengeli asala nini akende toyebi histoire wana balakisi biso wuta ebandeli ndenge nini politique na biso ezalaki nango malamu kolandela baroi kaka mundelo wana tokambamaki tozalaki na bantini tozalaki na biloko na biso esalaki ke toyeba kobatela politique na biso mundelo wana aye na colonisation na ye alongoli biso mpo akutaki biso civilisé akutaki biso ozalaki na nyonso so toyebi tozonga na première intervenante abi ntango babakadi ekokaa oye kodécouvrir embouchure du fleuve Congo na kolika azalaki clair atangeli biso découverte wana parce que eza kuna na eteni ya mabele ya kuna kote ya océan akotelaki kuna nzinga wana bato bazalaki te atangeli biso bamboka bamwanda village ezalaki bantia mfumu ezalaki bakindofulu ezalaki ayaki kasi kodécouvrir nini bandeko balanzi yango wana ndeko ya politike alakisi biso ete tozalaki na bokonzi na biso oyo ezalaki na mabele na biso bayebaki bakonzi na biso baroi na biso bantino na biso bayebaki kosalela yango me ntango Mbuta Lumumba amonaki ete trop c'est trop alokaki indépendance est-ce que indépendance wana tozwaki yango vraiment na kolika so tolandi intervenante na biso akolakisa biso ete indépendance wana tozwaki yango te mundele ti lelo aza kaka na kati na biso mpo lelo bapoliticien na biso soki lobi Gombe ezalaki cité ya mindele moto moyindo akota te ezalaki soki bakangi yo mpona ozwi film mais lelo ata babetaka film te totali classe politique classe sociale banani mingi bavandaka na Gombe baévolue kaka batambongo petit peuple bavandaka kaka na cité donc quelque part alakisi ete politique na biso mpe ezokambama mabe wana na deuxième intervenante na biso soki toyei na intervenante na biso ya suka ya soki parti spirituel aramasser scientifique aramasser politique mpo atalisa na bango mibale ete soki baélite na biso ezokende kaka kozala baauxiliaire baintellectuel susu bazozala kaka baauxiliaire soki bapoliticien na so bazokoka kokamba te na politike ya solo mpo bonzambe iye bazosalela eza bonzambe ya bapaya esengeli na bango bazongela spiritualité bonzamba bakoko na biso alobaki clair kozongela bonzamba bakoko na biso elakisi ete tolanda guide oyo aza bongo nesonge nzina fumukusu kia muzala panda na Angola oyo aza mokobi misala ya mfumuki mbangu ya 1921 tala epai wapi baintervenante na biso bayebaki na komanyola lolenge nini Afrique ekolongwa na bas de l'échiquier mondial lolenge nini Afrique ekoma esika moko na mesa lokola Europe lokola Asie lokola Moyen-Orient po nini biso esengeli todemere na bas de l'échiquier mondial balobi tozangi bonzambe soki tokoloba maetali politique na kolikia politique po etambola bandeko balanzi eswa bino te kasi vérité esengeli toloba yango esengeli tolonga na système démocratique tokoma na système dictatorial epai wapi moni démocratie lelo tala esika ezomema biso balobi liberté d'expression liberté de presse liberté ezozangisa botosi na bakonzi biso na biso démocratie wana
ezo rendre biso ba mauvais service esengeli dictature ezonga mokonzi nda alobaka ndenge tata mokili ntango asalaka mokili na ye azalaka na ye na moto te ye moko au départ yambo asala moto mosalisi yambo asala nzete yambo asala nyama azalaki ye moko lolenge wana esengeli mokili etambola pour Afrique na biso s'en sortir balobi tozongela bokoko na biso bandeko balandi tosili kotala conférence na biso pe tokokoba kotala yango ta mosusu na baémission mosusu ma biso na lolenge ya bomama na kolikia lokola ezalaki bongo biso na kati ya conférence wana oyo tokoki kopesa bino na mwa résumé ya mayo elekaki wana bandeko balandi na kolikia ntango mosusu ntango botali elema oyo bosutuki bomoi mosusu kaskete ya mama lolenge ya bomama na kati ya conférence wana bomituni me lolenge ya bomama apesaka kaka mateya lolenge ya bomama ateyaka lolenge nini mama esengeli azala eza mpenza bongo oyo epesa kaka lolenge ya bomama initiative oyo tozomona sur le plan scientifique mwasi aza kaka diminue tolobaki na bino mwasi badiminue na société quelque part topesaki faute na ye moko mwasi bapesi mwasi valeur te mais lokola mokili yango ezotambola kaka na système ya maître na auxiliaire na ye yango wana mwasi sur le plan scientifique mwasi mpe aza na valeur te oyo bomoni moto adéfendre yango aza mwasi yango tolobaki na bino mwasi mpe aza na bacapacité wana ya komema développement na mboka peke sur le plan politique bayi politique bazondongwana kuna elenge mwasi aye kodéfendre yango soki toye sur le plan spirituel ezalaki bongo basi na basi nde badéfendre eloko wana initiative wana bazwi makanisi wana po mokili ezotambola tomoni ntango mosusu mibali bazoloba kasi ezokomela bino te yango tolobaki biso bamama esengeli toloba yango wana mpe lolenge ya bomama atalisi bino conférence wana na ntina ete bokoka kofongola susu babongo bokoka kofongola susu mayele na bino bokotuna initiative yango euti wapi ebimeli wapi na kolikia molongo baleki ya kimpavita oyo organizaki conférence wana ekambamaka bongo na ngunza kiowa mayunga mwesi nkusu oyo azali bongo mutu ya molonga bamama mutu ya bamama oyo batendaki conférence wana balobi na nzela ya nesongi ya nzila grâce à nesongi ya nzila nde misala iye emonani na miso ya bato po tolobaki guide aza kaka moko eza mfu mosusu kia mozala mpanda na nesongi ya nzila bango nde bazosala ete biso bamama totelema totalisa na mokili totalisa na bayindo nini esengeli babi tozana eleko ya centenaire 100 ans fumokimbango azobenga bana na ye bazonga bongo na ndako yango wana molonga baleki oyo ekambamaka na ngunza mwese bango mpe bazwaki initiative wana ya kosala bongo baconférence ya kosala bongo wana eza conférence ya yambo tokolikia baconférence ekosalema tokoloba nini sous le haut patronage ya lesongi ya nzila mosusu kia mozala mpanda na ngola bokomona baconférence mpo bango nde baza guide baza mosisa na biso kati na religion africaine matondo mingi na bino bozwi libakwa kolanda biso tozongisi matondo na banengo ya ngotomwe tozongisi mpe na matondo na bamvundi na biso banganga ngunza biro ya nesongi ya nzila banso baassistaki biso na conférence ya mokolo wana tozongisi bongo matondo na bino na molonga bayeki matondo mingi tokoba kozala po tolamusa lisusu bayindo na eteni ya manaka na biso lolenge ya bomama tokokoba kolakisa bino lolenge ya bomama na badifférentes sorte na yango bafacette na yango lolenge iye bamama bazosala bongo misala tozongisi bongo matondo na équipe technique oyo basungi biso na mokolo mwa lelo po manaka eyekoya koleka epai kani osili kozwa na batelevizio na bino po nini te tozongisa matondo na bakambi ya vam télévision balobi na biso na bomoko nde tokolonga tokutani mbala ya nsima.